Bienvenue dans votre émission Antimokine. Antimokine, plein de choses vous allez sentir. Antimokine, et ça émission Oyo, et ça n'a pas idée et belé. Antimokine, tout ça là on peut nabino parce que bobenga kabiso. Alors les lots tout ça na commune à Bumbu parce que bande konabiso à Bumba benga kibiso. Yango toi qui na commune à Bumbu. Toi que ba réalité à commune à Bumbu. Émission tout ça là parce que pendant ko idée bino, ko idée na commune à bino, ko idée ba mi konzi Oyo baza ko tala biso parce que ba mi konzi baza ba to travail émission Oyo ba ko idée bino ba hotel émission Oyo. Alors bobi toujours na émission na biso na ba rubrique na biso za ranango na Antimokine toi na 5 rubriques, toi na tour de commune, toi na découverte, toi na un plus pour Kinshasa, toi na SOS Antimokine au moins na kin. Alors na tour de commune bobi ndenge to sala émission na biso bobi ndenge émission na biso de kaka yango le toaki na commune na Bumbu bande ko Bumba benga ki biso yango toaki. Alors toujours to bandaka na tour de commune parce que ko ba réalité à commune na bino ko ba ambiance ya commune na bino ko ba ndeni commune na bino etambolaka yango to bandaka toujours na tour de commune. Alors à part tour de commune to na découverte boko mona makamoni de découverte boye bango bien ndenge découverte de yango to tia bino 5 rubriques na bino. À part tout na découverte to na un plus pour Kinshasa boyebi batoyo balinga baye babango oyo azana besoin amona na TV onga boye na boye yaka na un plus pour Kinshasa toi na SOS parce que mutamukila kokate bandeko oza na hôpital entre eloko moko esanga ki pona yo osana besa disungi oleka na SOS bako ideo osana omona na kin alors ezali di banga pona ngana bwaka yo tenga na bwaka na ngayo te yo moko oleki na tranche oyo omona na kin bwaka batono oyo lingi. Alors bobe mission to bandaka to bana toujours na tour de commune boye ba réalité ba commune ndenge salaka. Alors to kina na tour de commune boye ba réalité ya commune na Bumbu ndenge salaka commune na Bumba. Oui, tout ça toujours na terrain à Bumbu. Tongi toye ba ndenge ni terrain oyo ezalaka ba difficulté na mona na terrain oyo tolingi to poser ba question. Tomoni ba papa ba fandi wana to poser na muke parce que pour na ba réalité à terrain à Bumbu. To poser na muke tomoni papa zawana. Bonjour papa. Bonjour papa. Tomoni au fandi awa tongi toye ba réalité à terrain oyo. Activité principale il y a terrain à Bumbu parce que ba lobby za ki terrain SNEL. Balobi et comme ce que terrain à commune à Bumbu. Bon, dire que terrain à commune à Bumbu, c'est trop dit. Jusqu'aujourd'hui, tu as dit que il y a terrain à SNEL. Parce que tout ça na kati enclos, il y a terrain à SNEL. Activité principale à Wazali, loisir. Surtout à championnat bêta maraté, Zaliga loisir mte bêta maka. Souvent le jeudi et le dimanche. C'est tout. Donc nous tous aboyés, tous en a administrateur il y a terrain oyo. Au bazar reconnu na commune, bangonde ba toi programme ka ba match awa. Awa difficulté za société. Oh ba difficulté zali d'abord terrain zali en difforme, to beta par manque de terrain ya malam, to beta kaka. Hein, les alliés difformes tels que Zomonangoana, il y a du sable de l'autre côté. Moi, montagne, si on pouvait nous envoyer un tracteur à y niveler, peut-être ça pouvait être une bonne chose. Une bonne chose. Merci papa. Bino omoni papa nenga lobby to pousse na autour na bato question moko. Tout le monde m'a demandé biso afandi awa. Bonjour ndeko. Bonjour. Yo posa mona bo. Ngapi na ka mona ngana za selembao na mona selembao na ka moi distraction moko so musale za tendeti ba dimanche boye to a kotala ba papa na biso ndenge ba lexaka moi air na terrain ba bi terrain za SNEL mais commune na Bumbu de Jésus wango terrain za SNEL commune na Bumbu eza na kati to ba SNEL eza na kati commune na Bumbu nde ba sala terrain o pona ba je ba bi terrain za ki ya commune na Bumbu ti ezaki SNEL yango commune sko ya Bumbu azwa ngo tiko wana binza na ebi wana te wana na ebi penza te ponga pe na nga jeune na voyagaka ba makamwa na be na ebi penza te oui ndeko aloba aza jeune na voyagaka ye na makamwa to ebi penza te mais azaka mwa Bumbu tongi to ye papa ipoza pe mwa na Bumbu te toza papa ya tuyaki ndeko beta balawa ndenge loisir ezo kotinda ya onde to komia bino tozaka papa ya kaka alors espoir de équipe organisée rencontre bayambi bino eso beti da bale awa nanu te mais déjà comment on a été à terrain ils ont vraiment terrain moko impraticable pe na ebité na bakonzi yango nyonso balandaka sport ba ebité ke sport okanisaka ki bandamba mo na stade te
bana ba witakande na ba parc na ba piscine mike mais ezate ka mona évoluer ba mona terrain madame le stade ville à Kinshasa tozana ministre provincial ya sport na habité ce ba ça pe misala nini. Or ba jeune bazo ko promouvoir talent na ba na ba terrain mais ba yebi ko améliorer té même l'organisation à niveau national léopard et musika te nini nyonso ba bêtise ngo kaka yango yo tozo ko continuer bazo ko yete ndenge nini ko promouvoir jeunesse ndenge nini ko pesa bango chance ya ko évoluer mais tozo première ko kendo kumisa ka équipe à mukila poto. Merci papa, toujours na terrain à commune à Bumbu. Alors toi qui a na commune à Bumbu parce que ba ndeko na biso commune Bumbu ba benga biso ngo toi qui awa tozo ko tambola na Bumbu. Tout tambola partout, les autres toujours na Bumbu, tout tambola partout parce que pour nous la réalité à commune à Bumbu, pour nous la ambiance à Bumbu, pour nous la difficulté à Bumbu, tout ça na terrain à commune à Bumbu. Alors tout le monde qui kende et si qu'a fait la Zali, Feli, à toi Feli. Bien voilà, merci beaucoup mon Benabiso Patrick Nengo total ça va nous biso kuna la terrain à Snell à la commune à Bumbu. En tout cas, à nga toza souvenir dal. Nanyo bande ko na biso lelo bae bandengi à Bumbu ezali. Bande ko ya association na biso AGK ba benga biso a to ya na Bumbu na avenue dal total ça va nous ba difficulté bazo kuta nango awa. Toza toujours à na avenue dal bozo mona toujours ba difficulté ezali a to moni camion mune na camion muke ezali awa. Le camion munene na voiture ezali awa maintenant baza ba difficulté ko le kala en tout cas bino ba konzamba botala toujours ba difficulté ni bande ko so baza okuta nango awa na commune na Bumbu surtout na avenue d'Alpena bino boza ko mona et puis camion muke voiture na biso na mone ko ki le kate angwana eza kozonga sinape et puis ça espace pour na camion na biso o tozo mona awa eleka awa bande ko baza ko mona pena passe mingi a pena na avenue d'Alpena baza ba difficulté ya makasi a mais dokoyoka moko na bango meka mpe koloba ba difficulté bazo kuta nango a. Merci beaucoup to meka mpe ko tambola mbote ndeko oko mbote papa koko ba biso komona nga komona nga héritier naza secrétaire général ya association wa bengi AGK association des jeunes quinois innovés. Est-ce que ça biso association AGK et nikoloba définition nango ezani définition awane lingoloba association G veut dire association des jeunes AGK, donc association des jeunes quinois innovés. Oui, ça biso but ya association na bino ezali nini na ndenge bosela association but na ngo ezali nini. Bon, but normalement tozana ko participer les jeunes quinois pour na développer ya mboka na biso. Et là on est ici pour ça là pour le développement ya Kinshasa ya Congo omboka na biso Congo et là on est au association AGK et c'est ça là. Bon, premièrement en tant que les jeunes d'abord tout ça d'abord sensibilisation pour na ba jeunes na biso moni tellement que mboka tamboli trop na ba phénomène kuluna surtout basi na biso ndé ba komi ba comportement comment organiser mi ba séminaire ndeko na biso AGK ba mekampe kolobela biso po bon ba benga comment on ndeko comment on a fiston pembele ngai ne nazali moko ya mokambi ya association ba bengi AGK ko ça biso na kati association AGK ozanan na kati association AGK nazali président o ndé mtungani na ko coordonner ba activité nyonso ya AGK. Maintenant bobenga ki émission Atimokine qui te la bino a na commune ya Bumbu mingi na avenue dal awa ko ça biso le nini tinda bino bobenga émission Atimokine to qui te la bino awa. En tout cas important so to benga la bino mingi ezali omoni baba lo to telemio zaki baba mo zaki kitoko yaki macadamiser mais lelo so to tali bo moyen kutu bakare tambla te so mbule beta pas moyen ya ku moyen ko le kala raté ya omoni to benga bino bo hotel la même ba réalité o biso to na kata po ba konza moko ba lekala ba nzelo te ba jeune ba tambola awa na nzela o mituka yo mo ucho mona ka sikoyo mutuka ndenge sali confusion moko ba 13h ucho ba luka kuna ekuei chasi ba mort bazalaki te mutu moko azwi likama azalaki te yango moni to ko bisaka toujours ba konza mboka batela biso tronçon na biso adal batala ngo pozaki vraiment babalo yaki kitoko bando sala fierté na biso na Bumbu. Bon ça va, merci beaucoup toujours continuer tambola toujours un peu bande comme ça ba pesa mala biso mbote maman. Mbote papa. Oui, ça biso comme là. Maman Toussaint. Maman nani? Ma Toussaint. Et maman la moni ah bon malewa donc yom tozo lié ça bande ko na biso na Bumbu. Ngam no mix ba.
namoni mama maleo no awa vraiment tambola makasi hein. Ekenda nango. Maintenant okoyebisa biso bobengaki biso awa na Bumbu émission Atimokin tokitela bino na Bumbu mpo na avenir dal oyo en tout cas na ngi oyebisa biso badifficulté ni bokutana nango awa na avenir dal oyo. Tomona pese do bonga te salite leki mingi kuluna courant passe mai passe place ya salite makasi point c'est beba mam to kutana o yango siko osengi nini na bakonza mboka basala mpo na avenir na bino dal oyo bayaka obongisa tosani tosengi bango bayaka obongisa nzambe ape bango makasi etouche mitema bango baya obongisa. Est-ce que na ngi bakisa moko mpo na maleo no est-ce ndo teka yango bo clientèle pe ezalaka eza mwa mingi et arrive à peu ba jour mususu ba biloko ne elalaka elala sosi ko ba biloko elali osala nango nazongisa yango na ndako ozongisa yango na ndako après bana bale o mbongo wenze ona obakisa na malewa siko kopesa mwa conseil nini na bandeko na biso ba biloko to elali lobi ya réchauffer ngo bandiso koteka conseil nyoko kopesa bandeko na biso bana biso bango bakimisa bakilia ifaza la Argentine tinga so biloko elala azongisa na ndako après mbasongo bakilia muso bayela. Merci beaucoup maman na ndengo pesi contribution et puis pour la bande qu'on a biso mususu mbote ndeko mbote papa comment on a ndeko comment on a gelo jeune naza jeune na kata 60 AGK association AGK bengaki Atimokin toya awa na Bumbu bo hotel sabiso commune na Bumbu ndenge ezale ko ba biso moi loba moko pour la commune na Bumbu et puis na avenue dal oyo na rolo babo naza minteme. J'espère image relaxée bino nyonso dans les arabes été les arabes macadamisés o enzaki nzela moko ezaki raccourci et ko permettre biso to kota poto bima 24 novembre mais le commune négligé tala posé comme camion to baluka kala mingi te awa to balusongo sikopo moi été ceux qui mboule bandi toza ko na ndenge ko sa nyonso fois qui ma balekate mais dans les arabes boité commune négligé makasi ceux qui domoni awa bimi ozomona ezaki na macadamisé alors tu regrettes dans le moment où ceux qui vont continuer à monter, ceux qui vont causer terre qu'on voit, qui peuvent être dans la place où pour ceux qui vont tirer en haut et roser goya, ils ont tout le monde à passer, c'est la place n'abissou. Merci beaucoup ndeko to continuer to zo su bande comme mususu ya AGK ba mekampe ko mbote ndeko mbote association AGK benga biso ko ça biso comment non comment nga nzuzi naza mwana ya AGK na kata AGK kuna naza conseiller mais to bengisaki bino pona commune na biso ezokeka liboso te salité donc ba venir o ezalaki normal muto akosepela nango mais ba venir baby l'état na biso ezozwa sous soin te ya venir na biso avenue ezalaki soki outi boy donc oya okoma na 24 calme mais siko mo lekeza te ta camion lingo baluka na minute o lingo tutana pona nini difficulté ya venir o naza eloko loba suteka yango wana mbote ndeko mbote papa okoyo ça so comme là comment nga edekisoka ozana na association AGK naza moko ya parmi les jeunes commissaires aux comptes na AGK association des jeunes qui na innové maintenant AGK bengaki Atimokin to kita a na Bumbu ko bobenga biso pona ni et puis ni netinda bino bobenga Atimokin to ya a na Bumbu na la réalité de vivre na surtout na quartier na biso voyez les causes ba érosion auto télémie azaka inondé plein de dalles mais le te retrouver de rien mon côté ce qui peut quand na auto télémaki et tant qu'association des jeunes qui na innové de bien qui réunion pour de façon que battre sur le cambo les causes que mboka aux même surtout auto télémie ça quartier très normalement et ça généralement ça quartier commercial et général fallait pas cause à la boy ma cause bon ça va merci beaucoup na ina souk ça la présent à biso ya AGK avec tout souk c'est un peu la présent abakisa moi loba ya souka pour la le lo la émission na biso Atimokin présent vraiment na ngai sa biso na AGK vraiment but ya association na bino AGK zani nasi ndenge CGI to koloba au départ but ya association na biso ezali faire participer les jeunes au développement de la ville de Kinshasa nasi yango moni ke toko ko développer ba jeunes ngo
ndeka tovai na kati ya bumbu te. En tout cas topesi bena bino merci mingi bato bazolanda émission na biso Atimokin na banda kokona esika bozala. En tout cas topesi bino merci mingi le bozolanda tour de commune. En tout cas tozo continuer toujours na kati ya émission na biso to le kamena na rubrique na biso ya découverte to me kampe ko découvrir total loko molobi na biso Patrick aloba na biso na bandeli mécanicien ya mwasi molobi Patrick a prometté bino bomona mécanicien ya mwasi suko tozo le kamena na découverte to me kampe kotala mécanicien ya mwasi quand ata musala mususu foga mibal mbasala ngo mais o lelo to la bino te mécanicien ya mwasi mwasi aza ko bongisa ba monteur aza ko démonter aza ko monter en tout cas zo sala bena misala o boba ya mibali vraiment tozo le kasiko bo meka mpe kotala bo mona pe ndenge mwana mwasi aza ko sala musala wana mais to le kana découverte. Outil premier les DJ mannequin. Bonjour. Pourquoi vous nous faites des années? Oui, tout le monde qui appelle Nayo na émission Atimokin na rubrique découverte. Et là on y a bien la émission. On a pour la télévision, pendant découvrir pour la basse ça me bat bien bien. C'est quoi yo musala ni awa musala? Ça la pompe. Est-ce que vous pouvez expliquer biso les années ko batu ko ba yi bande ni musala musala? Ça la pompe, ça la pompe d'injection. On pompe les sel, on tient machine. Nous tout connaît ni ça la marque Nyon. Marque Nyon surtout. Est-ce que ceux qui nous taillent na pompe pour au bon sang? À terre tracteur. Pour bon sang Nyon surtout. Quoi il expliquer biso moi na deux mots les lignes dans musala monte que là Nyon sauter za musala na yo mais il expliquer biso bon que pour ba bâtir c'est vrai que ça là. On va prendre tiens machine. Oui. Surtout pour vous aller toi phase de tiens machine démarrer machine comme pour le moment il va y avoir ça. Au bandi ko sala ngo ça fait combien de temps? Depuis 2010 les banda pour la Naïsta, banda 2010. Ah oui. Naïsta au sala bani. Ça là radio transmission. Radio transmission mais nous voyons que la spécialisation na pompe des outils. Et ça pour na bandi ko basi mususu. Oyo baza pe na aspiration oyo mais baza na hésitation. Après ça va commencer à bangakiza en passer baya. Oya ke batelinga nzela baya mais balinga pe. OK. Est-ce que awa oza bien parmi les oza kati mibali yo mwasi? Na ma bien ma place ko ya OK na bana ba bas mana bana ba mibali. Est-ce que ils en a oza kana complexité oza vraiment sûr que oza na bien? Ok, tous tout n'a pas mettre pour être sabiso d'ennemis d'encadrement nous les cas par rapport à la prestation. Merci. Bonjour. Bonjour. Togo koye bayo. Oui, ngai ko nanga papa Jema, responsable de Sika oyo. Oui, les Sika yango. Koye koye sabiso ezali nini to moni au moins ça. Ai Sika oyo Sika nini? Ah, eza maison à pompe d'éjection. To pas to ça la pompe d'éjection. Comme nango maison globale diesel. To moni mwana mwasi azo sala toza vraiment intéressé na makambo. Azo lobana ceux qui a bon ça va pompe. Encadrement na ezali ndenge ni prestation na msala azarande. Bon, encadrement les a bien d'abord yemo kalinga na lokamo. Welo kango folinga ngo poso mi pesi nango omona résultat na. Et ya c'est l'école technique, à 6 écoles techniques. Ndenge pa na ndenge ba émission na bino, neti ayi kokoma awa na sikoyo. Ndazo découvrir ça musa banda 2010 azali awa. A continuer comme ça. Lokola yo zali mettre ozali ko encadrer bana basi comme pe mibali na mikena mikolo okopesa conseil nini na bato bazala ndako. Bon bandeko bazala ndako kuna zana besoin na bango so bazala souci ya musala ba poussa pembeni baya ko sa musala nde munde ko na bango mwasi osala omoni nde azala bien aza mwasi kitoko ayi kopesa musala na ya technique lobi ozala pona musala na ya kosa pe maison na ye akosa pe maison na ya pièce de rechange azabe na cadre. OK, merci.
merci beaucoup maître. Est-ce que vous avez dit que vous avez super public pour le Bélabiso pour l'émission? L'émission a bien s'appelle comme on a bien donné comme émission de Sikoyo. On a découvert moi moi sur Oyo Awa à partir de l'émission de Bino. Donc on est moi comme qui na carte de Sikoyo. On s'appelle bande comme soit en besoin Oya pas pour moi de Sikoyo. Adresse c'est ça. Tous en ACK. L'église ACK Pembe to quand même dans sous région. Donc so boye on a beaucoup na panneau mo ko ezali kona comme global diesel. Ah tout ça ka pompe d'éjection ya sorti nyonso. Eza ya groupe eza ya mutuka nyonso. Biso sala. Vous pouvez savoir numéro de contact. Numéro de téléphone 089 577 54 089 577 54. Monsieur les allés 099 99 047 91. Merci beaucoup maître. Merci. Vous rappelez Bissou dans ce combo? Maître Jim. Ok, merci. Merci. Ça va, merci beaucoup. Bolanda découverte, Bolandi Nengen de Kolambisa, moi c'est à Lobina, patron ya garage d'Endenge, à Lobino, Bomoni, Boyoki, Yango Tina Bandeko, Bassi, Boza, pour encourager Bino, Bomekempe, Kokel, Bosobo, Sala, Misal, son monte, yo, Okogi, Sala, Musala, yo, Zalangote, à cuisine, Koke, Pena Musala, Biso, même au Balobi, à Mibali, au Mekempe, Kosa, Suko, Token de Uzoa, Molobenabiso, Patrick, Esika, Azakuna, à Mekempe, Kotal, Sabiso, Rubrique, au Tolobi, à 1 plus pour Kinshasa, tous en Molobel Patrick. Maintenant, à toi, Molobel Patrick. Merci, Molobeli Feli. Toujours, tu as un boum, tu as un bien qui biso, un autre qui t'a boum. Alors, si tu as un plus qui t'a ça, je suis lingi au Kayo. Ben biso to roya to qui peine biso te. Alors, si tu as un plus pour qui t'a ça, bolanda bandeko. Bengami na Congo ya M. Ziko Mukanga na fandi na commune ya Limité bande kwebele bo bazana 7e rue na kansiba yeminga. Oui, na ndimi pona na ya na émission na bino na moni ke émission bino boza ko sala oyo eza ko lakisa mutu nyonso oyo sala en plus na kasi na etonga na biso na Kinshasa na mona yike ngape na sala mingi na kasi na mboka na biso na Kinshasa nde na sepeli pona koya na émission na bino pona ngape na kana koloba makambo nini oyo na sali na kasi na etonga na biso na mboka na Kinshasa. Oui, à solo ndeko na remercie pour na mutunona yambo pour na keba minute zebele na woloba pe na mukuse nga meseziko obo moni liboso na bino na sala mingi na kasi na mboka na Kinshasa oyo ya liboso na okikoloba pe mukena oyo na sala kobana na ba 2002 2003 na créer pe ba cabine publique plus de 2500 cabines publiques na mboka na biso oyo na Kinshasa oyo na zoaka ba jeunes gens ebele na kasi na ba cabine na ba ebele pe na kabela ba pe ba cabine en même temps na Vodacom nenga mona ki na sala pe musala malamu kuna na ko créer ba cabine publique ebele na bimaki pe champion du Congo na Vodacom tant na bimaki champion du Congo ba prime nga ba pesa pe ba cadeau na bimaki super dealer to ba kana ba champion du Congo ya communication na kati na Vodacom na ebele o ya ba cabine nyoso na sala pa de cadeau comme ba pesa nga kana zala numéro 1 ya ba cabine publique na Congo mobimba à part wana na créer pe ba makambo pe ya minene lelo na Kinshasa ki boza komona ba wewa ba moto ezali ko tambola lelo na Kinshasa ngane Ziko obo moni Ziko Mukanga nde moto ya liboso na mema ba moto na Kinshasa awa na sala moko libanda ya mboka na kasi bande kebele ba voyager kamoda o poto azongi na e akikoso ba veste ba jean na biloko mboka na biso na sala ba voyage libanda ya mboka na koma na ba Thaïlande ba Chine ba Pékin na yana makanisi keno te on amona ke kola liboso na koma na Thaïlande moto amemaka nga na moto na e ezali handicapé ba moto ya ba handicapé na kutaka handicapé moko ameminga tina na esiko nga na fandaka nde na monaka makanisi keno biloko eza na mboka na biso te na kokomema yango na somba 20 moto na yana mona Kinshasa awa na place yango na mwa bisika ebele na 7e rue na 17e rue na 1e rue na elengesa na makala na kingasani na bosawa bisika ebele na ngale na créer pe na tika pe bandeko lelo omonike na sima na makanisi nanga plus de 30 000 jeunes garçons lelo ba mi se retrouver bazana ni sala na sima likanisi onga na bimisaka koya solo soki bomoninga na telemi liboso parce que na telemi pona koloba pona nini bandeko ebele babimaka bayaka na eloko te
mutako bi malibanda amoka kozalaka gouvernement asala ya solo gouvernement ko sala mais naza ko senga pe bande ko musu bazana ba mayele o bazana mayele lokolanga parce que mutu nde salaka lelo mutako so ko zala zana mbongo mazengelo ko ayi ko sala muke mais ngata mona mona eloko ya sika na mema na kichasa a akusena pe bande ko musu bo babimaka biloko bino bomona kanibana na mboka boko kana komema ngope na kichasa a ngana sina memi oyo lelo plus de 30 000 jeunes garçons bazumi sala na simalanga na makanisi ko ngana mema ce n'est pas dit que non ngana sombi 30 000 moto te na sombi 20 moto na idée na ngaba tumsu balandinga na sima tango balandinga muke oya sombi moto na e ba jeune bele bazaka ko sala be ba kuluna ba jeune bele bazaka ba chômeur to ba ke lelo moni ke non ebele ba komi ko sala ba mouvement na ba moto ta ba sala makambo ya mabe bazalaki ko sala égalité ndelo ko zali ko lakisa ke non o senga be bande ko mususu ba kana kolanda lokolanga ba kana ko zala na ba mayele akomema pe loko mususu ba créer on a fait na mboka na biso. Oui, ce qui n'a le bel encore les alcool n'est que le bagage. Moi, na nyonso oyo ayibaka, ce qui m'on ayibaka na ndako ayiba pe na na libanda. Lelonga na limité na sala biloko nga naza koloba oyo keno na sina sala pona kichasa mopimba. Bonga ko sanga pona limité lelo naza sûr que naza na ba makanisi pe malamu o nazo préparer pona limité. Na kokina koloba pamba lokola bande ko suba lobaka ba lekaka na ba écran baza koloba bato ba mona bango te. Nga meseziko na lobaka na ngabolote nga lobaka na sali ne na ekoloba nazo préparer pe loko moko ya sika nazo préparer oya ngako mema lisusu na kichasa pona bato ba témoigner. Oui, il y a solo ambition politique ezali pona nini lelo nazo lobaka ambition politique ezali lelo makaniso naza nango na créer ka ba cabine publique na match champion du Congo na ba cabine publique na zwa plus de 2500 na misala pona ba cabine na kabela pe muso ba cabine lelo na makaniso na ki ko mema lisusu ba moto plus de 30 000 personnes ba zupe misala na simananga bon lelo soki ambition la politique ezali kati na ngandenge na ngi non na okina ko sala pe naza ko sala on a ba moyen na mais soki lelo makoki ezali ke non tozali lelo na kati na mouvement politique makaniso naza na ngane ko sala pe makampe minene oye kokina ko sala lelo nazo préparer pe eloko mususu ya sika transport ya handicapé parce que ngaba memanga na transport ya handicapé na Thaïlande mais awa na kitase sate naza ko préparer yango bande ko nyoso bana limité ba bazola nanga ngamo na bino boyoki o ngana sina sali naza ko préparer pe ko sala ya minene na pesa mwasi nanga Maman Marie Olenga mbote makasi pe libota na mobimba naza ko pesa ba mbote pona ke nazo kanisa makanisi ya malamu dokina ko sala pona ko tombola pe commune na biso ya limité. OK, merci na tolobara boto otala impulse pour kitsa bo monna na lekiana vraiment bande ko boza bezo ka impulse pour kitsa bo benga biso toboya te promesse na ngote alors tingi ko tala omona na kin botala libanga tokobora te mebino mo bora bato na bino omona na kin. La préférée du maréchal, Maman Francine Olenga, Nakin. Namoni Sephora Mbuyu Zabibu Nakin. Namoni Jenny Avedila Nakin. Namoni Prêtre Canal Nakin. Namoni Madame Yvette Kassongo Nakin. Namoni mon fils Aîné Chris Chiamba Kassongo Nakin. Namoni Ndeko Papi na Ndeko Mami Bongende Nakin. En fait Guillaume Mayamba Nakin. Namoni bébé Vanessa Chirina Nakin. Amoni Gogo Kanyama Nakin, Amoni Priska Tumba Nakin. Moi Nadine Lunga Nakin, Amoni Kevin Chimanga Nakin. Amoni Rose Nzeba Maman Apprécié Williams, Amoni Roger Tiasoma na famille Nakin. Namoni Madame Nanga Kapinga Gladys Nakin, Namoni bébé Nanga bébé Joyce Mouya Nakin, Namoni Maman Nanga Marie Chala Nakin. Namoni moi Nangai Mère Divi Mbombo Luizo Deba o nyonso ba yebisi ko mukeni vraiment boto tala mona na kin alors émission zangonga TV zangonga émission bandake banebela na suka nango pona remerciement bato ba idée biso bato basunga biso to pesi jaka songo muya ekelo muya William Funi pasteur Eva Baku Sandra Mobako Kim Nzoe vraiment bino yangwana Félix Bamba ndeko Jérémy Mutumos merci. Allez, c'est parti. Ahmed de Paris. Karim Benzema.